Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité. Pasteur Mike Kalambaye, l'ambassadeur surtout de Majabu Gospel. Pasteur Mike Kalambaye aza moko yaba grand pasteur surtout ya République démocratique du Congo. Et de l'autre côté Peto Mona Peniel Samba Kalambaye. Nini ezoleka entre bango oyo mibale bandeko makambo somo. Makambo ya koinda makambo ya somo makambo moko ya minene bandeko nanga kandenge boyebi. Salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher connaissance, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, yalelo vraiment na memeli bino pasteur Mike Kalambaye et de l'autre côté na memeli bino pe Peniel Samba. Nini ezoleka bandeko makam nini ezoleka entre batu o mibale bazongani eza nini ezoleka bakomi koyemba ensemble to nini balobaka place bana bazalaka bolingo ekufaka te toyebi makambo oyo toyebi te soki makambo oyo bato balobaka ezalaka ya solo to ezalaka nango makambo moko kaka fonde to makambo ka bato balingaka kotia baadage place baadage ezalaka te. Avant tokota na makambo na biso ya lelo bandeko na kolinga nanu na sensibiliser bato o nyonso to. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko makasi, chaîne moko ya bana nzambe, chaîne moko ya ba analyse pas possible et pourquoi pas chaîne moko ya batoli ya makasi. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bandeko nanga makambo yango yo makambo eza somo makambo eza ya kobeba makambo penza eza ya koinda makambo nde makambo na kote oyo. Alors bandeko na biso kandenge tomesana ezalaka bien bolanda ba émission na biso boza ya kovanda bandeko bozwa bakiti na bino na système ya bien na ndenge kaka ya bien bozwa bakiti botia pembeni bovandaka donc bovanda wana mwa mai ezanga te, moi jus ezanga te, moi sucré pe ezanga te. De l'autre côté, moi eloko ya kolia pe bandeko ezanga nango te. Botia mwa mbala, otie mwa biscuit na yo, otie mwa kwanga, batu mosusu ba mesana na bango kaka na fufu. Soki oimoni kenga penza na zalaka mutu a fufu 100%, en tout cas na osenga na yo, tia na yo fufu, kote mosusu ozoliaka côté mosusu ozo milaka côté mosusu pe ozo landaka oyo ya bino ya chaque jour Étoiline Inès TV na système ya oyo tolobaka kaka chaque jour ya tokos makasi. Bandeko nangani nezoleka entre Peniel Samba et le pasteur Mike Kalambaye. C'est connu de tout le monde et belé ya batu bayebi ke non pasteur Mike Kalambaye na Peniel Samba bazalaki mwasi na mobali babalanaki légalement ezalaki kutu ata makambo ke ekendaki ekitaki emataki boye pasteur Mike ansentaki te abalaki penzaka ndenge mutu nyonso tu abalaka apesaki mbongo na ye ya dot aye kofuta pe mbongo na ye ya predot kandenge makambo nyonso landanaka predot dot et puis bayaki ko organiser mariage na bango bakendaki l'état bakendaki na église basalaki pe soirée na bango en tout cas makam nyonso tu ekendaki nango kitoko makasi concernant libala na bango. Bon et ko sala que après libala esimbaki nango te dans leur mariage moi ba problème ebele ebandaki kobima
Jusqu'à présent, muto ayebaka vérité ya makambo nyonso tu ezalaka nzambe na bango mibale parce que tomonaki toyokaki Peniel Samba ayaki na ba version na ye sur les réseaux sociaux, bien que le pasteur Mike Kalambay comme d'habitude c'est un homme calme. Koloba na ye ezalaka mwa pasi, azala muto koloba te. Alors, Peniel Samba nde azaki mutu moko omona lelo émission, lobby émission, lelo émission, lobby émission. Donc, ezalaki ka bongo. Et ko salaki bato ebele ba jijaki le pasteur Mike Kalambay, aza mobali mabe, aza infidèle, aza na basi kili boye. Jusqu'à ce que après quelque temps, ezalaki kana année où je ne me trompe pas, c'était au mois de janvier hein. Deto yaki komona lisusu Peniel Samba azongaki pona koloba keno akendaki komona docteur kandenge zalaka parce que ba makambo onyon sopenza e bandaki kokomela ye abando trouver yango lisusu normalité. Siko na okende pa ya docteur, c'est ainsi que le docteur avait détecté que non azalaki na maladie ya dépression pona bandeko na biso o baye bakate. Donc maladie oyo ba découvriraki et pa ya Peniel Samba eza maladie moko ya dépression yango ebando salake abando kota ba émission ebanda salake muke omona ya fingi na ba réseaux sociaux aye alobi babiloba lobaka ndenge ezalaka sikoyo comme Nzambe aza bolingo baye ko découvrir maladie wana bazo landelango bazo soigner ye bazo pesa ye pe bakisi yango tomoni mwa maîtrise mikoloyo et côté ya Peniel Samba azo yoka na lisusu te na ba réseaux sociaux. Siko bandeko na ngai ya lelo oyo toye kobeta masolo eza makambo oyo esalami na concert ya pasteur Mike Kalambay na Dallas. Ebele ya batu boyokaki batu oyo esalamaki na majabu. Siko ezalaki jour sikoyo ya concert ya pasteur Mike Kalambay bandeko. Les jours où le pasteur Mike Kalambay azobeta concert na ye na Dallas. Peniel azalaki kuna asombaki pe billet. Na jour ango Peniel akendaki kovanda kaka liboso penza. Donc ye na Mike Kalambay miso ebandaki kokutana. De l'autre côté, le pasteur Mike Kalambay en train de chanter, de l'autre côté Peniel Samba en train de danser. Ezalaki bongo. Siko na koyemba pasteur Mike Kalambay pe atika kite. Akomi ko boaka ba jeton kandenge zalaka mwa ba jeton akomi ko boaka se azoloba ata soki belle famille nanga eza awa to koyemila pona Yesu bandeko yango tozongela adage na biso ya ebandeli ya émission otolobaki ke eske ezalaka makambo solo o balobaka ke soki bana baza entre mwasi na mobali bolingo wana ekufaka te. Bolingo wana ekontinuaka kaka bandeko nanga makambo wana adage wana ezalaka ya solo to ezalaka nango adage ya lokuta parce que na vidéo wana bandeko Peniel Samba dansait pas possible et puis elle était totalement et encore joyeuse en train de danser et de l'autre côté le pasteur Mike Kalambay était tellement concentré en train de danser, de chanter aussi. Donc ma camion se bando kende nango kaka kitoko côté mosusu bazo yemba côté mosusu mwasi azo bina. Mama tala esengo bazalaki nango somo bandeko yango na yaki to sala analyse na makambo yo. To sala analyse. Il y a pas longtemps to yaki komona Peniel Samba a changé qui combo na ye na Instagram. Tout ce temps, tant azaki marié na pasteur Mike Kalambay, c'était toujours Peniel Samba Kalambay. Tant ba ki ko déclarer divorce na bango, du coup Peniel Samba alongola ki combo ya pasteur Mike Kalambay. Et du coup, c'était au mois de, si je me trompe, au mois d'avril hein. Au mois d'avril oui, to yaki komona lisusu Peniel Samba azongi saki kombo ya Mike Kalambay. To salela yango kutu ba émission. Et du coup, Peniel Samba qui ko répondre que non, pour na kofutama na Instagram, il fallait na zongi sa kombo, boye kindaki miataki kandenge zalaka. Yango zaki ba raison. Mais
ebele ya batu bandimaki na bango ba raison wana te. Bandimaki yango te. Ebele ya batu kutu basepelaki na bango ke ekozala bien bazongana bakolisa bana. Bon, na côté nanga komona ke le pasteur Mike Kalambay na Peniel bazongana, ekozala nango problème te. Pourquoi bandeko? Couple oyo ya pasteur Mike Kalambay avec la sœur Peniel, ezake eza couple liboso te oyo ba makambo na bango ebima bima na poisson. Eza na bango couple liboso te pe ekozala couple ya suka te. Tomona ba couple bandeko nanga ebele ya ba couple babala na babota bana dans le mariage esimba ki nango te bakomaka kofinga na kofinga ba makambo na ba makambo lelo emataki lelo ekitaki lelo kendaki boye lelo zongaki boye ba problème chaque jour. Bandeko baye ko se séparer après peut-être 7 ans de séparation. Mosusu kutu omona mobala bali na mwasi mosusu. Mwasi pe babali e place mosusu. Mais place nyonso bake et osimba na bango te. Ba relation na bango osimba te. Jusqu'à ce que moni batu baye ko zongana. Omona peut-être mwasi ku place akendaki abotaki na kobota. Mobali pe place akendaki abotaki. Suko omona batie bana na bango nyonso ensemble bazongani. Ebele ya batu basala ka bongo. Couple na bango pe ekozala ya liboso te et puis ekozala ya suka te. Ekozala penza ya suka te. De l'autre côté, tokoya pe ko comprendre Peniel Samba. Peniel Samba tango abalaki, azalaki mwana muke. Azalaki mwana muke bandeko nanga, eza teke na okote la Peniel te. Azalaki mwana muke, eza na makambo mususu peut-être akokaki na ko maîtriser te. Akokaki ko maîtriser te kandenge zalaka et puis biyoka yoka bino moko boyebi soki déjà oza mwasi ya star ba biyoka yoka izalaka ebele o mobali na yo o kutu ndenge asololaka na wana o kutu babimaka donc izalaka mwa ba biloba loba izalaka nango ebele soki nanu oza na maîtrise ya vite en tout cas izana ba bilo mosusu o comprendre na yo te obanda kaka kondima. Et de l'autre côté tokoki kolobango na terme mosusu ke ezalaki nango épreuve. Biso nyonso toyebi surtout les chrétiens ba o ba sambelaka. Toyebi que dans la vie ya chrétien nyonso un vrai chrétien ou une vraie chrétienne épreuve il faut kaka ezala. Pona kolakisa ke nzambe oyo sambelaka nzalaka nzambe ya solo. To soki eza na mwa dimension moko boye elingi ekota na vie na bino elingi ekota na vie spirituelle na yo il faut mwa épreuve moko ya makasi e ya penza ko bouger yo épreuve wana nde ekosala ke okoli na kokola spirituellement et ça la kabongo yango épreuve wana ezalaka vraiment important surtout dans la vie d'un chrétien. Donc ezalaka penza important sikoyo mosusu biso batu to comprenaka na biso temps ya épreuve te. Soki komi temps épreuve to comprenaka na biso te. Biso to mona kaka te asalaki mabe akendaki boya zonga kiboye. Kolanda pe kotala bien bandeko nanga après ba épreuve oyo ya pasteur Mike Kalambay to epe komona vie spirituelle ya pasteur Mike Kalambay pe emataki na niveau moko pas possible. C'est vrai, le pasteur Mike Kalambay priait tous ces temps. Moutunion soyez baki. Moutunion soyez baki que non, le pasteur Mike Kalambay priait. Mais après ba épreuve ya makambo a Peniel, ceux qui bossali déjà constant, ba tout au penza balanda ka le pasteur Mike Kalambay, bon mona même sa façon de prêcher, même sa façon d'être. Au mona tabanzembo na ye eza tellement inspiré. Ko prêcher na ye bo mona penza parole et vandi na niveau moko pas possible. Na kotala boye botel bolobi que non, c'est un vrai pasteur. Aza pasteur moko ya munene. Asi a maîtrisa déjà makambo nzambi. Donc épreuve oyo e yaki pe ko ningisaye et puis ko matisaye surtout sur la vie spirituelle. Donc bandeko nanga eza bongo. De mon côté ce qui lelo le pasteur Mike Kalambay na Peniel Samba bazongani. En tout cas, je nako rendre nanga gloire au Seigneur parce que ekozala bien. Ezalaka surtout bien komona papa na mwana bango nyonso baboti bana na bango place moko. Bana baokola bazana bango place moko esalaka bien makasi ke komona papa aboti kotoyo, mama aboti kotoyo,
côté mosusu bobo taki bana mosusu moi éducation ezalaka éducation moko ezala penza kitoko te bana bazala bien baokola na ndako ya papa na mama na bango omona pe éducation na bango ekendaka kitoko penza makasi yango na osenga ka ndenge ezalaka na chers chrétiens bino bolandaka Étoiline Inès TV. En tout cas, je vous prierai toujours de continuer d'intercéder surtout pour notre pasteur, le pasteur Mike Kalambay. To priaka pona ye volonté ya Nzambe esalema na vie na ye soki Nzambe amoni ye ke no penyel wana azaki mwasi na ye te volonté kaka esalema soki pe Nzambe amonaki ke penyel aza mwasi na ye oyo elekaki ezalaki ka ba épreuve. En tout cas volonté ya Nzambe kaka esalema ekosala kitoko mingi makasi. Bandeko na nga botiela biso ba j'aime ka ndenge ezalaka mwa ba j'aime na bino ekosunga biso mingi makasi na chaîne na biso toboyaka nde mafinga parce que eza na ebele ya batu omona boye soki totie ba titre boye omona batu mosusu bakomi kofinga bakomi koloba biloba loba ka ndenge ezalaka mosusu totiaka banini batitre na biso soki tolobi nyonso na batitre eza na batu mosusu okota ta kotala video te eza mosala pe tosalaka eza na ba information oyo ezalaka nango important yango il faut ka batu baya kolanda bayeba. Donc ezala mwa bongo bandeko nanga soki olandaka émission na biso koyaka pona ko décourager batu mosusu te ekosunga ata mokete. Bandeko nanga nalingi napesa nanu mwa bambote nanga ngana lingaka penza kopesa bambote surtout na batu na biso oyo basouteniraka chaîne na biso. Soki tomona lelo chaîne na biso zokendaka liboso parce que tozana batu oyo bazalaka wana pona ko soutenir chaîne na biso. Bambote nanga liboso na opesa nanu na ye moko azalaka abonné na biso de Lix abonné moko ya tongo makasi ye moko Francis NM wana na pesi bambote bisika nyonso zolanda anga na pesi bambote nanga na ye moko papa héritier Botelwa ye penza alela tokos alobi mama Étoiline na lingaka kolanda émission na yo parce que na zelaka ka tango wana lobaka tokos yango vraiment bomakanga wana to pesi bambote place nyonso olanda biso na pesi nanga bambote nanga na ye moko Queen Mada mwasi Nzambe mwasi alonga beauté Linda Bukulu depuis Sénégal mwasi mokitoko wapi na pesi bambote nanga na ye moko Pasika Longi depuis Lubumbashi Moswahili moko ya tongo makasi na pesi bambote nanga na ye moko noko ya bana na kombo ya David DV bambote na yo bisika nyonso ozali na pesi bambote nanga ya suka na ye moko Nadine La Peine na système moko ya bien makasi nalingi na bossa na mutu moko na kombo ya Madame Kiyong depuis la Turquie na pesi yo bambote talaka yo mwasi ya beauté mwasi moko Nzambe mwasi moko ya ba français na ba charme pas possible. Bandeko nanga na komi nanga na suka kandenge ezalaka suka na biso elelisaka mosusu ozaka na posa osala partage mais okomi na suka na biso yangoyo bandeko bosalela biso partage nga kutu mutu ali boso na kobanda na partage na système kaka ya bien makasi. Bye bye la famille et à la prochaine.